Terminus, pour le plaisir de Fiston Pelende, patron de tous les journalistes à Johannesburg. Mbolo Yotokolata Twins Family Fashion. Miso nanga emona bato ya ndenge na ndenge, kudefude na yoka mokolo na mona yo Fiston. Imagine na yebisa veke ke ozalaka kitoko, akondi manga te po azomona yo te. Crispin Kafunda ema ebendaka plastique te kaka ebende. Je suis attiré par ton amour, esina komi locataire ya motema na yo. Karantini nango lingi apana yebisa je t'aime. Na raisonnaka jamais un jour ko remplacer yo okombla ba vide nyonso ya motema nanga. Popol Mukuna. Si un jour on recommencer un nouveau monde, nakopona kaka yo nete ministre nanga. L'auteur de mon bonheur c'est toi. Bolingo pesinga kopimela ngai yango te. Popele na yo kaka elengi. Fiston fungola maboko oyambanga. Crispin Kafunda, mon ami. Santimele qui n'a parlé à langue bato baka mwenga. Eza molimo santu te na lango e bolingo no Fiston. Amuna biso ezanga jour férié. Tous les temps koseka esengo neti nezo zame de temps. Les philosophes. Objectif ya taka balon ekota na poto. Na linga linga lelo na suki poza Terminus nanga. Jean-Pierre Minard na Dublin. Osimia limeti pembene sase papa suweno nini. Babo makamoto na petro te polamba na mbabola esengi makala yo timabanga. Edgar Mvumbi papa na soki osali bongo wanobomi moto bolingo nanga. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouve douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjoro yangu. Dans mon cœur tu occuperas toujours la première place. Eric Ngongo, salon de paix na Jobo. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Yaya Jenga Zairoi nga na suki se na ye. Celle contre tous. Okondi mate makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye. Pasteur Midon Pailor nga na suki se na ye. Popol Mukuna se na ye. Se na ye. Se na ye. Ricky Nzinge, un prince à Pretoria. Rina Wumbi Pelende. Bongi ya kamba te soki oza mosika nanga. Kozanga yo na vizelo kona sutaka te. Papa lo bazanga moko koma mwana bitinda. Bajijaka moto mayele nekritire te. Joseph Laris Bongo na betole na mapate sengi molili ekota. Papi Gen, tosolo la vie. Bambanda bakati kura na kangami na sanse. Yonde Moïse nanga Fiston Pelende. Ngana botama pona kufa na yebi eza destin. Kasi opusili wananga mon bébé. Nakomi okufa mokolo liwa oyo nzamba tia na mokili. Esili te, esili te, esili te. Luzombo Tyson ya Mama Frank. Moto ezwi défaut de charge po badere mote me baby. C'était peu chéri telanga molingo na sani ye. Kotana ki yongolo te noki bajalu balokota ba remplacer nga. Okondi mate l'enfant propre makambo asalaka nga
yango esengi na suka se na ye Premier ministre nga na suki se na ye okondima te makambo asalaka nga yango esengi na suka se na ye Roger Kinzunga na Luanda nga na suki se na ye ya Mama Sylvie se na ye Rachula Caramel se na ye Correcteur News TV se na ye Crispin Kafunda lisolo tokobetela o lelo euti bongo na Belgique tokosangisango Belgique na Hollande bino bato bozali na foyer ba jeune fille o bautaka Afrique bokomi mbala moko na poto obwaki ngunda batio na foyer tosalaka attention na ba jeune garçon oyo bazoya kozwa bino bokoya ke na kopesa o mukanda jeune fille oyo azalaka na foyer mais alingi garçon moko na libanda na Hollande amonisi ya minene alingi alia ye na mwana na ye ya inane pasi ya kosakana te lokola kaka jeune garçon na pe abalaki mwasi mususu na foyer kaka ndenge wana pesi bonga libala tangu mwasi na boye akimiye akeipa nganga nzoka banganga bakoma pe na mikili ya mpoto nganga asengi ye miroir asengi ye bougie ya rouge bougie ya jaune na bougie ya noir na elamba ya mwasi wana suka nango mwasi wana koyaki kambaki yango lisoto kobetela lelo yaya kotisa bande wana foyer bino ba boza na foyer bokota po makambo ya somo yango tokobeta lisolo lelo awa Yaya makambo ba influenceuse oyo na TikTok ezali kopesa pasi ya kosakana temba eleki to la kliki bino comment est-ce que ba influenceuse ba ali kosala ba transformer TikTok na makambo ya mabina kasi na kopesa bino différence awa ta la différence entre influenceuse chinoise na influenceuse africaine yomoko ekopesa mutu ko soi. La famille, bonjour. Franchement, voici donc la différence entre une influenceuse chinoise et une influenceuse africaine sur TikTok. Regardez cette vidéo attentivement et dites-moi ce que vous pensez. Voici donc aussi une influenceuse africaine. Est-ce que c'est normal? Yaya image oyo elelisi ngai elelisi bato ya kosakana te mama oyo mwasi na kombo ya Viviane tobombi kombo na ya mboka azali domestique quelque part akangami na courant yaya olie bato bakende ko sauver mama oyo na courant akangami bazali ko filmer ye batiki ye ndenge wana est-ce que bokataki ata courant na logette te epesi pasi na soko yeba te image oyo esalami na Angola to na Kinshasa muta ye kokufa mama ya bana ye kosala pa na bino akangami na courant please boye ko sauver te boye ko filmer epesi pasi na bino banda Kongo ya Kinshasa to pe Afrique yaya courant o tout saka bozala ka atilelo prise za ebongo atilelo mama zaki na se ya pongi alinga baluka bwali niembes na prise akangami pasi shoot ya mama oyo tukoye monga na émission lelo na information internationale to koloba makambo oyo boyebi ka conflit ezali koleka entre Israël na Palestine to mona yikutu ba pigeon ba pigeon ba corbeau baso kolongola drapeau ya Israël na territoire ya Palestine eza symbolique makambo wana kasi toyebi ke ba violation ya droits humains de le trop na Israël ba palestinien ba Israël o ba palestinien ba bengisa ki bongo représenter à Palestine na Nations Unies ba ebisie o bosala wana ezali mabe ezali condamnation bosali na respect ata mukete ya droit de l'homme en bosala na Palestine wana bakameleki wana pasi oui mambo eleki représenté à Israël a joué papier qui a Kati yango en plein tribune à Nations Unies yaya. C'est pour dire quoi? Ils ont la force de construire une émission à l'élo. This report, and it should have no place in anybody concerned with human rights, security or peace. Its only place is in the dustbin of anti-Semitism, and that is exactly how we shall treat it.
Tu es ça alerte na bato bazarabongo en Afrique du Sud, il y a ça là attention ceux qui va bengi yo ok ne ça la fika ali au renouveler contrat na ona banque au renouveler ba donner na yo na banque ceux que moi numéro ça moulayi à banque kende ka ceux que moi numéro de téléphone normal et salami ba tinelio kende ko renouveler ko kende te les scroll ba yiba mbongo et salami pa ende komo ko to ça on dirait à Singa commandant congolais Anderson de Djobu a expliquer qu'est-ce qui s'est passé et puis alerter population ngai moko nazala victime nazui souci message moko ya banque balobi na ngai nakende ko renew ma document na ngai kuna na otokende ka sikoyo na beti yango kaka jeudi passé vers 18h nazui sur message mosusu ya banque pour me dire que ba pesi nga 24 heures soki na keite bako bloquer compte na ngai alors baza ko tindela nga link moko na kota wana pona ko update ba document na ngai na bon nde na fanda musika te na Eastgate Mall nakende kaka na branche na ngai olia na kota na link oyo na komi na banque na yebisi security eloko nini nayeluka na banque ayebisi ngai lakisa message wana ntango nalakisi message ayebisi ngai bi oyo ali fraud ezali message ya bamiyibi soko omengi kaka kota na link oyo mbala moko bazwi accès na carte bancaire na yo pe babimisi mbongo kuna ngabi meni message oyo ezoya na kombo ya banque ekoza so bamiyibi ndenge nini nde apesi nga différence alobi numéro message ya banque ezali koya na numéro moko ya molayi 084 na ba 0 ba numéro moko boye oyo koyi kozala numéro ya telefone te alobi nanga siko tala message oyo mibale ozwi oyo eza numéro nini moko 062 moko 064 alobi omoni oyo eza ba numéro ya banque te ezali numéro ya telefone ya mutu ezali bamiyibi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Radio Collective ya Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa yokela ngai eloko oyo di bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme international eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka ba séjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hôtel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi
epi tala ndenge bacongolais basali bamariage na bango na basale de fete ya mwanza mpe baséjour na bango na bahotel oyo ezangela ntina oyo tolobaki te tolobi. Mbote na bino mande ko balandi ya radio Lokole télévision bisika nyonso bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesaka na radio Lokole télévision chaîne Oyo moko kaka chaîne Oyo esangisaka batu nyonso tu ba tendance nyonso to kutelaka pona koyoka masolo Oyo ngai moko papa fiston tata ya Sedek obetaka masolo obetaka na chaque fois ezalaka masolo auto inventaka yango te masolo o bino bo pesaka biso to beta yango pona ko peine batu pona ko sunga kaka communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala yaya ozali ko tala ngazo na Cape Town ozali na Singapour ozali na Australie na Ethiopie partout ici ko ozali tala émission na bino yango soko ozali abonné merci na yo na sengi merci matondo ezongo mboka yo kasi soki mbali boso otala biso ko bosa na te soki batindeli au lien au s'abonner après ko s'abonner au finaka bongo cloche à notification pour orataka programme na biso ata soki mukete ya na senga kana yo soki okoti au s'abonner na ba abonner akala bieba ko partager ka bandeko ka pour oyebite peut-être lisolo otobeti awa et ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala et puis na baka yango chaque fois ya masolo tobetaka awa to inventaka yango te za ba histoire vrai oyo bino moko to bopesa rabiso pona to sunga communauté na biso masolo otobetaka awa tolaka pona ko nuire batu te mais plutôt pona ko sunga communauté sika ndeko akwei yo okoya te sika pe ndeko alongaki yo olonga ya to insistera toujours soki to beti lisolo au monde que lisolo o to beti ezali lisolo o ya yo version to lobby ezali version o yo ebité benga biso na limemia alors radio Lokole oui lisolo wana ezali lokola lisolo na biso mais version beti wana ba pesi version ya lokuta ta la version ya solo yango 1 2 3 to kozwa soin ya kozonga supona ko bogisa to ko yamba yo opesa version ya malamu kasi ko benga biso intimidation te po ekosimba te est-ce que okomi voilà bande ko na chaque fois tout ça là un clin d'œil merci d'abord na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo mais to boss na répéter ko ça la window shopping na site ya Michael Josh et pas wapi griffe ya mwana mboka azo kotombola bende na biso na mboka ya bapaya Michael Josh est basé dans les États-Unis d'Amérique, dans New York. Il y a Bilamba Kitoko, il y a été, il y a Sama, il y a Winter, il y a hiver, au côté, il y a Bassi, il y a Mibali, il y a Bana Kota. Ça là, pour la grande moelle il y a Michael Josh, c'est ça la Kitoko, il y a ma montre, il y a solo, il y a Kamutu, il y a Mbongo, na montre, tala ma montre Kitoko, oh Michael Josh, azali ko sala. Et c'est noté, c'est tout dans onde ngwa. Donc comprendre, merci à toi Michael Josh. Bino balbokena rappel qui ça ko bossa na te, ko la bongo na Genesis Hotel, na avenue Kandakanda, numéro 8 na quartier Lodja na commune ya Kasavubu hôtel Kitoko soko commune aéroport ya Njili soki o sa réservation bien baya ko ya zo tina bana aéroport ti esika ko vanda bino batu ya kisasa pour ça la fête anniversaire collation conférence ko boss na tena salon Congo ya Genesis Hotel ezali bongo salon ya Kitoko et puis mama Charlotte Kaputu so la besoin moi na ko tanga école aviation na Afrique du Sud benga mama Charlotte Kaputu akologie Kitoko ba desta aussi Kitoko mwana kula Kitoko akotanga Kitoko nyoso tu Kitoko lilo est-ce que komi voilà yambo to betelo lisolo ndenge ndeko mwasi oyo alingo kufa na Belgique pa wapi boyfriend aliko bomaye yo bongola mwana batu tika to développer makambu oyo to moni bongo na sommaire ndenge na koloba ya information oyo etali bongo batu ya Afrika ngele bandeko oyo batela biso na Afrique du Sud partout na ba province nyoso tu ya Afrique du Sud alerte ko pesa mai ndeko sika boto yebi que chaque fois chaque année parfois ba renouveler ba identité na yo na banque auto benga ngo fika na lido ki bando ka fisi ba yebi ngo atana mikili ampoto sala maka soki ba identité yo na banque il faut renouveler ba adresse na yo ba numéro de téléphone so sala ngo ka okeba update ngo kasi bande comme so ba dongolo miso ba liko profiter na moyen wana pona ba yibaka batu mbongo yaya te ko bendo matoi soki o moni numéro de téléphone et tel message ya banque moko songolo ba banque ça ebe na Afrique du Sud awa so que ça li ya moulayi yeba que ça numéro ya banque ya solo mais vérifier avant compte na lien so ko moni numéro téléphone normal to numéro ya bukuse ba lingba esoki ombongo tala bongo na koloba mingi te onzele ya singa toko yamba mwana mboka mon ami personnel commandant congolais Anderson de Djobour la voix digitale molobeli ya communauté congolaise yende mankambu
akopesa biso information a expliquer biso qu'est-ce qui se passe parce que yende azali bouche autorisée pour la kopesa communiquer bakabetali bongo communauté na biso mwana mboka commandant Congo Anderson de Djobu mbote na yo Mbote Fiston Pelende Tata ya Sadek, le seul et l'unique journaliste d'investigation et Afrique du Sud. Merci beaucoup mon ami personnel, je valide la voix digitale commandant Congo Anderson de Zobour. Tozuyo Bwena Lombango expliquer biso qu'est-ce qui se passe parce que Tozuyo ba doléance est belé, ba de quoi ko benga sur radio awa papa Fiston tala kutu ngai ba yibi ngai mbongo na compte, ba yibi ngai boye banque tena nga message na kende ko sala boye masika boye mbongo na ngai bungi, qu'est-ce qui se passe? Makamuni ko leka tricage ko leka na nzela ya ba banque Afrique du Sud boye. Voilà, merci beaucoup mon mboka Fiston Pelende. Ngai moko nazalaki victime. En fait, 2 ou 3 mois passés, banque atindela inga déjà message Afrika na kende ko renouveler ba document na ngai kuna na banque. Nazwaki nga la légère, ti ba pesi nga warning, ba bloquer compte na ngai. Tant ba bloquer compte na ngai, na yo kende na banque. Moi ça na buta avertir nga biso ki mbongo na salaire côté nante benga compagnie na bacha mbongo te parce que soto kangi compte na yo biso te ba to fongola ngo fika mutako fongola yango. Alors na sala ki bongo na submit ba document na kenai 2 ou 3 fois mobimba ti na kogisi ba document nyonso ba senga ngai ba fongoli compte na ngai. Likambo ya kokamwa ezali ke na renouveler ba document il y a même pas 2 ou 3 mois. Semaine passée au kaka nazui sous message moko ya banque balobi na ngai na kende ko renew ma document na ngai kuna na auto kende ka sikoyo na beti yango kaka jeudi passé vers 18h nazui sous message mususu ya banque pour me dire que ba pesi nga 24 heures soki na keite bako bloquer compte na ngai. Alors baza ko tindela nga link moko na kota wana pona ko update ba document na ngai. Na bon, mais avant na musika te na Iskate Mall, na kende kaka na branche na ngai, olia na kota na link oyo. Na komi na banque, yebisi security, eloko na yoluka na banque, ayebisi ngai lakisa message wana. Tant na lakisa message, ayebisi ngai oyo ali fraud, ezali message ya miyibi. Soko mengi ka kota na link oyo, mala moko bazui accès na carte bancaire na yo pe babimisi mongo kuna ngabi meni message yo na kombo ya banque et aux asso ba mibi ndenge ni ne apesi nga différence alobi numéro message ya banque ezali ko yana numéro moko ya mulai 084 na ba 0 ba numéro moko we oyo ko za numéro de téléphone te alobi na ngasi ko tala message oyo mi bale ozi oyo eza numéro nini moko 062 moko 064 alobi moni oyo za numéro ya banque te ezali numéro ya téléphone ya mutu ezali ba miyibi alors sala keba soko meki ko kota kana link ko batindeli yo bakoti na possession ya carte bancaire na yo kobanga esali ngai chance pe na kota na link wana te nde na lobi na avertir communauté na biso de peur que bandeko mususu baya kokoya victime na likambo oyo elingai kozwa ngai. Donc message opesa soki mutamoni message e na banki moko songolo atala numéro ni etindi message wana. Absolument oui. Si vous avez le numéro à Moukousse, numéro à téléphone, 10 chiffres, il y a le numéro à banque T, et le numéro à Bamiyibi. Numéro à banque, ça sera toujours Moulaï, 15, 14 chiffres, ou le numéro à téléphone T. Donc il faut que vous soyez très vigilant. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. À moi que vous ayez quelque chose à ajouter. Bon, message musuto ko bakisa ezali kama makamu ya Uma Phase circulaire mo ezali ko ekomi la mibale ezali ko circuler na ba réseaux sociaux ba reconnaître que bazali na problème système na bango ezali ko sala te pendant plus de 6 semaines. Alors si oyo bazongeli ko sala balobi boy ceux qui to continuer ko apply online so you apply online et qui va répondre yote o mekiso va répondre yote yeba bongo kotala jour nini o pays na yo il faut que na Uma Phase neti biso wa congolais ezaka lundi na mardi comme ça que na bureau la bango na Pretoria na Uma Phase so ya na Cape Town ok na bureau Uma Phase dirba ndenge moko ok kuna et sikapi ba koyeba ko solution na problème na yo. Voilà, merci beaucoup commandant, le message est passé hein. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Qu'on passe dans la radio Le Collet, TV, chaîne communautaire, et ça a le coup pour la vie.
Merci beaucoup, mon Mboka. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la commandant Congo Anderson de Djobourg, la voix digitale, la voix autorisée. Il y a la communauté congolaise ici en Afrique du Sud. Ce qui est vrai. Pour moi, comment dire ben d'abino matoi parce que bandeko biso ba congolais en particulier on a problème ya koyoka. Boki yango clair. Ce que mon message et na téléphone na yo. Numéro de téléphone non être le message na banque ça la raté. Mon numéro de banque e ba la rezaka moulayi. Donc ça la yango kaka ndenge balobi. Autre bakité Tolobi. Voilà, autre chose à présent. Il y a Toloba qui m'a il y a TikTok, influenceuse, tout ça qui une semaine passée, comment est-ce que influenceuse africaine, comme ça TikTok et sika mabina, kobina pambate, kobina ka bolumbu, déshonoré, Toloba qui a la Chine, kutu, kangi TikTok, lobino. En fait, ça c'est comme similaire à TikTok. Ceux qui va monter au bina bina pas en pamba, au que ça pas en pamba. Au sein de la problème du gouvernement. La Guinée, ça sont différents. Il y a une différence entre TikTok africaine en général, influenceuse, influenceuse. Au monde influenceuse, il y a un mutuka danger, il y a boye, il y a un hôtel mora danger, mais autant la part bango ata rideau pas mais ça la raté, rideau toboka. Influenceuse africaine. Bino bon on abiso. Il y a tellement différence oyo. Ndeko bobali oya leli. À la Guinée, tout à l'influenceuse chinoise, na influenceuse africaine en général. Tala, écoutez Yayo, Landa. La famille, bonjour. Franchement, voici donc la différence entre une influenceuse chinoise et une influenceuse africaine sur TikTok. Regardez cette vidéo attentivement et dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est normal? Ah! Voici donc aussi une influenceuse africaine. Yaya vidéo oyo epesinga ipasi ya kosakala te na soko yeba te so zali na Congo to na Angola baso balinga to na Congo parce que po linga ezali koloba mawale epesi pasi ndeko oyo baze kobenga mama oyo mama Wivine pardon kombo ya mboka ezali wana mais tokotanga kombo ya moto ya mboka ndenge wana na télévision te tolobikaka Wivine bazali ebele ata bino bota ya so papa totangi kombo na ote komitu ngisa pamba te ata tobeti li solo totangi kombo na ote za na kimia yo bongo na radio lokole est-ce que kombo wana tali kombo na yo kimia soki likambo babeti di solo et que di solo zali yo benga na limemia koya pona intimidation te ya poto basoto beta awa to inventaka yango te ezaka bino ndo pesa biso masolo pona ko peneka la communauté est-ce que bokomi ndeko mwasi oyo on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé mais moi j'ai comme impression azalaki ya kolala na éviter kolala yango ya mo ya sa sieste to ya butu na éviter pour abi azali domestique bon c'est que assez misano surtout alinga se relaxer to zaki na bouton on ne sait pas position mama oya kangameli na courant ya solo ngoma na vidéo oyo kende bongo na groupe Gold radio lokole kuna nde mankambo ya batu ya radio lokole groupe Gold wana bazaka ba image ta siko image o moi to chango awa ezalité pour la régulation to tindi yango kuna mama mukolo na po libo le ekambo ite na bo lokola ye abanaki on dirait que asembwama asembwama anyolisa nzoto siko bu akangoma na prise yango do liboko le simbi yango boye et soko mona lokola bomba prise akesala ka ba de ka ba tout si boye peut-être ya ndengo wana pour ça prise normale mama ko kangama te mama kangami na se ya pongi siko ceux qui me cœur na yebi ceux qui mama oya gangaki to nini batu osoko batu ba wala pembeni batu ba fadi ku pembeni wala ya bazo filmer ya bino mona mama batu. Est-ce que maman oyo azali domestique ya solo nga epesi ngai mutu ko sola comprendre te makam otolo baka tongo migi pokwa mutali ko kufa bino boko soma seki mama ya bato atiki bana na ye na ndaku bayebi ke mama ake musala ake ko luka po alesa bana na ye oui aosala pa na yo ozaki na besoin domestique femme de chambre femme de ménage asokola ko bilamba alabela bana na yo asokola bino yaya e bongo yo pena bongo na mama bato mama kangami est-ce que kima mbango te la cabine te bokata courant bokoloba nini ono cabine ezaki na cadena muto ko fungola kaite parce na Congo za système ba cadena parce que ba pays au développé ba Afrique si ba poto et ça na kata ndako kuna o kata na kata ndako kati courant
Mais Congo ezalaka no bima ke na cabine na logette okena logette okati koya soki logette ezali toyebi ke courant soki mutaka na courant zo atandi ta fufu longola liboko lesika na ekolongwa mama ko résister siko mama ya badia image o ekolelisa yo mama alembi na kolemba pasi ya kosakaka te eya entre parenthèses ngala kangama na courant ngala kangama na courant moyenguna temoni awa la kangama na courant awa so tali yango bien omona awa noir bo la kangama na courant api na église na yebi soki Yesu ndo yako sauver nga to nzambe na yebite po ngai pendant à l'époque tant que la grand choriste au sakanate bana ya choral bondeko na Saint Jean apôtre mbote na bino bakizito na rite salamuni na bino no sokuna yaya choral ezoko yemba ezaki messe ya nini messe moko ya munene na ba shooter messe. Je crois que moi je faisais. Na ba ko filmer, na yebite, je crois na filmer tout le monde ngwana. Ya kaka ba prise oyo. Prise wana église et c'est que ba branchage ba lumière so ba nini. Je ne sais pas que je ne voyais pas. Na on s'est rappelé. Na ko ki mulungi ya Congo wana, na longola ki ba sapatu, na tika ki na ba chaussette à pamba. En tout cas, je ne savais pas ce qui s'est passé. Liboko na on dirait les gars qui na prise wana, ya na tika li. Muzo akangam na kurai ba akangam na kurai ya na tikali libo elenga na mama ndai boko na elenga boy ba choriste bazo yemba oh kembo liko ba mona ngana akangam na kurai ba otala biso ba osekeli boso oh siko heureusement dirigeant na boso na kaete ya Rima Banza mbote na yo Rima Banza na quartier Salongo église Saint Apôtre yé pas ataki technicien talaga dirigeant siko dirigeant monike ba choriste ba soprano hein première voix deuxième voix ba faire dans les bonsoir donc ba amoni moi mbilinga menge koti ba ota asala mouvement siko oh et puis que dirigeant siko ba lusa misu ba monanga na kangam na courant ya réseau to makile belé na ça gata ba 30 secondes hein non ataba 30 secondes belé et voilà ba 15 à 20 secondes boy. Et puis que dirigeant sota yeku akati courant simawana alongona esalanga sina noir mais na koyate nazaki na étape de yaboui mama akangami na courant mama ya batu ayeko sala pa na bino bozo filmer ye siko sore mama oyo to ebite mama oyo akufaki mama oyo abikaki na yebite akona Kongo bazo kufa la courant fort ona makile sili mutakufi na yebite autre banini o eza mama letate o eza mama letate tokolo banini mama o baloka kiye ay ko fana courant te kolonda ko yoko manda kula ko tika ba prise ga libanda ndenge nini zwaka so ya ko ba prise normal soka za ga libanda tengolo ba no eza libanda eza makambi ya leta po to mona ba câble na Congo na câble courant na câble eza ranini eza 4 n'est-ce pas eza la kasoki 2 phases dans net eza 3 ya surtout côté à na yedi soke bonga moi je pas la confirmation côté à matete na mona esika mona kingabwa donc oso mona doki ba câble ya courant benaka ka boye libanda boye ezo epeli moto epele tiki kaka boye soki muto aniati bana classe balekaka wana ya soki mbule beti courant ezui na mama ile sotu wana batu bakufa pona ndengo wana na yeba rande ko moto kufa na kingabwa ndenge nini ye na yebiti so utaka mboka so zaki ya koloka na yebite bon en fait faute na yete matiti nzoka ba câble le kana matiti wana ba câble le kana matiti ndeko wana ao pisse na matiti nzoka a pisse câble ko zaki wana ale sali retour ndeko wana ko ya kufa pasi mama oyo na yebi suite na yete akufi to akufite en tout cas na yebite et salami na Congo Kinshasa Congo Brazza to Angola mais bazolo balingala ingala wana esa ba congolais yaya et puis si passe sur le moment la vidéo wana kende bongo na radio Lokole Gold okomona image wana kuna passe ya ko sakarate o to lo bakite to lobi c'est bokomi c'est que bien to que dans la onde wana mokili oyo yaya mokili oyo mutao ko famille mo filmer passe Yaya to kende bongo na conflit oyo zo opposé ba israélien contre ba palestinien Israël na Palestine to bongo ki yango na ba ko ndende bandeli to mona kutu ba kombe ba corbeau ba bana ko longola drapeau ya Israël na ba territoire oyo na Palestine ya ataba ki muto makasango ba kano guerre oyo ya Israël na Palestine ko simla raté pour ba koma yango kutu na Bible d'ailleurs président Mobutu aloba ngo
président Mobutu alobaka ma guerre ya Palestine na Israël oyo na côté au moins extrait otala makam o président Mobutu alobaka guerre oyo eza terrible ko sakarate ba Palestine ba ke ba boteli pena territoire ba juif et comme ya bango mutu pa koloba ya te ba ça très fort chose grave et là on peut battre dans coucou est-ce que vous voyez que les américains battent 10 000 soldats ba ke de bunda côté ya ba israélien ba bunsa Palestine et violation des droits de l'homme ezakuna human rights et ça la thème ba la Palestine et puis si pas si souffrance ba convoquer sikoyo délégué ya Israël na Nations Unies ba lexi na podium na tribune ba pesi lettre mukanda odo rapport o ndenge human rights watch et sali pona ba violation des droits de l'homme et ça la Palestine et pas ba israélien ouais puis que mutuana de na tribune loba abi oh ça nonsense c'est important c'était en pleine tribune azu rapport wana kati ya ngoya ya Israël va très fort dans le bango. Imaginez-vous si un président africain accueilli na tribune wana akati rapport moi aux Nations Unies. Ya rapport mampingi utebima awa mais et ça n'a pas problème. Yo siko mata kuna keno rapport mampingi ya babe katango. Tout à ce que vous y êtes de roi mon akalate mais ya sali yango. Ya tala comme le kiou. Était abino africain. Nga moi ça que c'est retenu moi et ça que ya zala fort. Ce qui mboko la bino za fort. Armée za makasi. Je crois barosaka la minoté to le bagano histoire de la Bible c'est la raming na Israël bana Israël né d'après ba mutu mususu no parce que bana ya Nzambe mais Israël comme le bagano Israël wana école ya Nzambe école ya Dieu tout puissant mais ba c'est protéger na ba arme nucléaire ba c'est protéger na ba nduki biso Congo to se protéger o Nzambe mpungu et o Nzambe boy Nzambe sunga Congo Nzambe ko sunga Congo mais vous devez être fort militairement est-ce que vous commis c'est que bien landa ya to robete la osika boli solo et puis si passe ya ko sakala te na bi solo o e sala mbongo la ndeko Belgique na Hollande de ko benda matoi koti sa bande ko bana foyer bande ko foyer est-ce na foyer ba rappeler la télévision so ba la télévision pour mettre mo sala ba téléphone kabola lien o yo bande ko foyer ba kota ba ko ba mettre na foyer je sais qu'il y a des gens ba fille to ba garçon ba sala 4 ans na foyer ba bimana mteo sur la mukanda ba mukanda ayaka na foyer alala na foyer mais akendaka ne pas yana bango akendaka ne pas copain na ye pas copine ya bino bongo na biso oza na foyer molinga mbaye libanda muta na foyer malungu aketi Allemagne alungu na foyer aketi Belgique alungu na foyer aketi Hollande somo yoka lisolo oila ndeko pas pas fiston benda ba ya basi o ba na foyer matoi benda bango matoi passé ma ça grave na betela bino lisolomo awa surtout en France dans la France on a un jeune papa moko ya 50 ans yé asa déjà na maladie na yé mais aibike ba fi o ba uti Afrique sika ba yé ba ibima kamwate ba ko sutukela yé pa uti poto ba ko na ko ba fi na foyer ba bizwaka na bango ba kabela ba maladie ba fi belé na France na Belgique na Hollande ba zo maladie pona ba tonté o ba na France ba jika déjà pour nyuka ma ibuta sikaye a éviter à surtout que les mois na poto aller ba kabele malade est-ce que vous commis à so kosa loka mike ay la kaiba loso ba shopping mike ya ka tondie voilà la comme poto ba détruire est-ce que commis ndeko moi si on ne peut pas fisto bandoki on va solo bandoki on va en Afrique na Congo na Angola na Brazzaville na Gabon na Yaoundé na wapi bandoki wana ba koma na poto ya est-ce que commis kindoko to en Afrique on muta koyena batol le de la Cameroun et comme appelle na poto okoye baté ce ya propre papa fiso na foyer nazaki na papa moi na ngana foyer to lingana to fanda kiti na okoko na zemi bon bref na boto ki moi na ngali boso na foyer et puis yako simbate to kabona papa moi na ngai tonto simukanda ya kei ngala tikelaki na foyer ya bimagi déjà na tikela na foyer na moi na ngai pendant que na foyer des arawana na Belgique bien sûr na bimara na nga pe na foyer menda ku na nga na foyer moi connaissance konso pona umele pe na foyer wana na kuta na tonton moko boy tonton ango ye na yeba na gina epe na foyer en fait ce qui peut écouter na mutu na foyer so na moyeni mena yeba na foyer ye afana na Hollande est-ce que on solo yo na bande ko Hollande bokota Hollande bosana bandoki kuna bokota ya tota na koma mutu te
to beta ka li solo là bas chaque fois ce que mon to beti li solo et que li solo oyo eza à peu près na yo ko silikate ndeko to inventer li solo te benga biso radio lokole oui moi li solo wana eza li solo na ngai mais ba beti yango eza li bongo te ndeko wana peut être kosi to ndeko wana défier botala ezala ki boye ya to kozonga li susu to ya ko modifier to pesa version ya kitoko biso za rande wana pas na biso na radio lokole humble c'est bon et surtout la pembe na pembe ya awa li tonga ya kate marakusha musika manga kuna avocat to liaka te biso kaka solo na solo est-ce que komi voilà ya telanga ba j'aime telanga ba j'aime ya tara drapeau ya mboka ozali tara drapeau ya mboka ozali bande ko Hollande na mona binote Hollande bozali wapi Belgique c'est manifesté Belgique pour l'autre temeli Belgique na Hollande moi na mobali wa zaka na Hollande ye azali angolais azali mu Congo mais congolais na ebité parents na moko aza congolais parents na mususu azali angolais mais siko ye moko akoma hollandais aza na doki normal papa fiston alingaki ngai to lingai na sepeli pe na ye na mwana ngai to kendaka siko na koma ki obligé na bana siko koblungwa papa fiston imagine na olunga bana doki na lunga pena foyer na Belgique aya zwingai na kati ci Hollande oui est-ce que Hollande na Belgique kangama Hollande na Belgique bakangama boye koto pe Allemagne na kangama pe na Belgique Allemagne na kangama na Belgique te bon ça se passe comment on a vu que Hollande a kangama na Belgique n'est-ce pas voilà papa fiston azwa kangai to keti na Hollande ndaka asala ndaku na ya yemoko biso mbaleka na mwana nga biso misato papa fiston c'est que moi je ne comprenais pas nanda kuwana omona ka stofandika mukebo ko soane bandi omona ka David mobale wa bandi ko tomboka yemboka zoko loba zoko tomboka makambu tu na betlem o esalika 4 mois papa fiston azo tomboko ndire muta kufe omona elonga mute komi lokola rage lokola ya lion mais aussi dikela nini pamba ka boyi na ebite suka mona kanini kuna asilika surtout mukolo wa soka ngana sali prière avant la lala papa fiston ndenge no ba do samela ka fa do lala lo sambo efutaka ya papa fiston songa na sambelika ye fois silika ko sakarate na bi commissariat o komona moko so sambelite papa fiston ba menace o monike moko mona na Hollande ngasa na Belgique na Hollande o mona tiki ngai moi ke musala o arrêta papa fiston o va na ndaku o sa dire que non ndaku oyo o za pena yo moko tonde be esprit ma bezala ta ndaku oyo et donc c'est manifesté atana moi atana butu papa fiston ndaku eza malamu te o za yo moko moza l'estomac on dirait bozala bato na ndaku moi été o yebi ka mobali wana ye na ici ndaku no amona ko bena suspect o suspect ndenge na bitete na amona ndaku on dirait ça na ba esprit ya bien te pena ezalité ndeko wana ya mobali o Hollande wana azalaka na mwasi ya liboso baboyana ka mwasi abota bana misatu mwasi wana kenda ya soki mutalaki na mwasi akaboya na mwasi yo muto yako zwa yo ko se plakate no ya keinga na kota yeba mwasi wana kepo nini est-ce que okomi to pene yo to so la pembe encore congolaise en fait africaine en général en particulier congolaise ba lula libala koleka yo sumasia congolaise libala ko bomaote je sais kana ko bala yo mbangu ye wana ya mutala na ndako wana longwe yo onwe okota oyebite alungwa nini bino mona libala est-ce bokomi selanga ba chem ya selanga ba chem to so la pembe pembe na pembe awa na radio lokole voilà Emeki Kumbidi okomi voilà na pesi yo mbote na yo Eric Shinambuka na moni yo on est ensemble voilà ba oya ngai papa fiston ebike moi c'est liboso akenda na mwana tana tunie vino ezaka ndeni ono nazaki na fimo osubo fio na susu wana fio na kima na seminanga fia kima na seminanga ezaka ndenge ni ote oyebeka ba fimo salaka tellement ngasa na mukanda tanga zuisemi ya kimi pona ye akende kobota so doki pa mwana eza ndengwa sava na tena nga na se papa fisto ko soit de leki na mona onde aliawa buzoba mabe ko salawat deka ko sona mbali oyo
nako bete bandi awa jusa ya bomanga na mwana nga awa po na ndako ka biso me na ndako wala ko bare pe ngawa nga pe na mukanda te do famille nga ba yepete na pesa yepata numéro moko te ya connaissance na ngai ayebi ka ba fi o za na foyer wana me ba yeba ba bien penate bien penate abia ko bebe na ngawa papa Fiston jour moto swana na ndenga ko sakate na ese atwanga na yo esili oyo ko boya ngate so boyi ngai o ko mona ko sala yo baboya oti ozaka nani yo zana baboya ote nengeni kande balinga kande baboya kate so ni baboya ote kaisa na droit chemin est-ce que commis voilà oh non nenge alewa ngapena wa mbali ngapena baye ça va asifi wana ngapena baye so po kene na yo nakena nga sa promete bon ketika na Belgique na ngabina otika ote benga bakamano za na Belgique kuna baya ko zwa ba ketika ngona ketika ote menga na ebinzela te nazaka na Belgique siko ngana na Hollande awa siko na osonga neni odo getika ote aipa Fiston na salie diplomatie na zongisi motema na doser na caresser son normal pour ça molimo na ça va pas mon ngali awa lobito na rendez-vous na foyer fona ke doksemi kanda na doser to bandi ko sola bien ça va pas getika ngai mobale en juillet atena mutuka na autoroute bangwa bando kende. Papa Fiston, on irait à ça dans le problème moi spirituel na habité donc avant la rosilika dans le vide. To bana ko seka mbala ko bou avant ko silika. Ko silika ya grave dans la vie oh so na kota ko silika na on a tika finga ngana linga lo bala e poso na micro lo ba awa. Na mona muto wa suma be. Au moins la ko bala sa pe mutuka pe bou to betan to kufinga na moi na to kufi. Na si papa zana kimyako zana kimia ozo coupe ça bon na volant faut ça humble so oyo ça accident moi to kufi za mara muto so to kufi ça ni to kufa na biso ngana prompte pas biso na dosaye Dieu merci to komaki sain sauf na Belgique atiki ngana foyer tanga atiki ngawana na poko na ngana bengie allo papa en tout cas vie comportement na yo vie makambo na mona besu na ndako na bien te en tout cas ngana yo e simba suzute toka bwana nga baboya ngate oboya ngana ndingyo ngabi jamais ngana yo esimbate ngana yo esimbate tant na FCN nga ba vite oui évidemment azaki na moi 2-3 kabala na représenter ngai mais nazaki na ba numéro na bango te tant na FCN nga lobby na ngo téléphone elela téléphone uti na Hollande nani wana camarade ya ye tonto zaki na ye wana oh allo yo tantini kingani camarade na bisa abi yo lingo boya ye mais ye baboya ka ndengwa te oboya te so boya on détruit yo a détruire ngana na bi to banena biso ko boya ko ebisa ya na isa kabino pira za pirate oui ya tango to lo ba ngo boyo ka pene mwana dogi pire a comment na pirate oui c'est vrai que oyo na ki piraterie na yowana alingi pas sauver molimo mais ya mangi fo lo ba pe habito wana ko banga ko yebisa yo pour comment on est séparé bino au monique camarade na biso wana asala kabla misala bien te yena famille na bango obimba kutu moi na ya liboso asa moi sa liboso sa ki akima na 3 bana wana alinga rolia bana wana yango moi si akima moi sa ndongo ba mystique na kata ndako na yo mona wana tango akei fi oya ko bala wana fi wana ba soka na foyer mais fi wana sikoyo ndeko wana Alexa ki mosolo apesa ki prédot na dot afuta 3000 euros pour la libala ya fi wana msusu na zembi oya kosa ki wana kima na zembi fi wana kima ndenge nini abana wana ba miracle na butu bazo ya ko fini na kingo pena bazo ya ko fini na kingo ko fini na kingo lokola babo maye tia mona ke moi été aywa kimaki tangu fi wana kimaki wana camarade ya ndeko abati na ndeko abati di solo tangu fi wana kimaki yeperer ko kimaki wana olie akima na biloko na ye mais atika ki biloko na ye siko qu'est-ce qui s'est passé yo kasko li solo Jumoko a beta fiwana beta kwa kao ayeko lamkaya moko vimbi yetanga ke musala fiwana bande kona ba na Belgique na Hollande sona Hollande sona Belgique ayemse bande kona ba yiba e kaka ninga na banda kwa atika biloko na ya kima na zemi akenda aya kufa pamba matika biloko na ndako po azaki na libala ba futa ke mbonga libala $3000 so tanga kima kiwana tipo abi moi je suis à Kimi ngai ngaba kima ngai te ngaba boya ngate asala bamno no sala yi pire mto afunda ye ay mama
azwa ngai tokenda pa banganga nzoka banganga bazalaka na poto ya bamarabu bazalaka na poto bato bomanga bato bazalaka na poto tonoka toko eza paradis tonoka ta poto za lola yaya banganga bamarabu bandoki tu baza na Europe wana na Afrique du Meke na France na Belgique na Europe d'ailleurs bulanaka lisoto betaka oh mwana wana mama na Canada mama ndimaka za ndoki apesa mwana neki ndoki oh mwana mwa sabaki na kolia yo mwana liaki mama alingalia mama po akoma princesse kuna bazali na bango ndimaka papa Fisto camarade ya bon to benga mbali na ngai camarade mbali na ngawana bakenda pa nganga senga bango miroir asenga bango bougie ya rouge asenga bango bougie ya noir asenga bango na bougie ya jaune abiyaka ne lamba ya mwasi na wana elamba ezali o elamba na photo mena meto ataku photo ezate photo ko bango yele na Facebook akira na Facebook azui photo ya mwasi na ya tire ya yo muto bwa ba photo na Facebook yebela o photo na Facebook yebela azui photo na ye azui ba bougie ne lamba akira otika pa nganga et surtout apesa yimbonga libala pa na ye pona bango tanga baya la kena kotika ye asala ba incantation ngana zonga la ngana participater tanga kena pa nganga wana 2 jours après fi wana kota sala ikuna apika crise papa Fiston fi wana apika crise akoya ba ka hôpital KO akoma la semaine déjà ba 7 mois 8 mois KO wana ba ka hôpital ba bimisa mwana basala ba césarienne ba bimisa mwana ba tsamwana couveuse mwana fana couveuse pendant 1 mois. Santé comment ben bien bête moi la ngosiko opesa otalier santé ça ben bien té donc yenini avec na boule ali po acteur ngale panganga asa nganga wana boma mwasi wana boma na mwana wana heureusement fi ngo pas sambela moi elaka nzamba bomba ngote akokufa bête au nom de Jésus Christ est-ce commis voilà ce qui fait na kotala biso yaya benga biso to pia numéro basala nzambe ba bondela pona yo apôtre Charlie Mubia la ndemankamu est-ce que commis voilà ce que bitu na ondengo wana dans le barango chaque fois yaya okoki ko se délivrer yo moko okoki ko mibikisa yo moko mais ceux qui va prier mususu et senga basala nzambe basambela pona yo mais ce n'est pas n'importe quel basala nzambe parmi les faux il y a de vrais le col apôtre Charlie Moubiala voilà mbotela yo apôtre Charlie Moubiala siko zali na prophète Alijo to na onde ngona est-ce que bokomi voilà papa Fisto fi on a sala abose la césarienne babimisa mwana batela couveuse mwana sala 1 mois mwana wana santé za soupe na bien te yeba fiona pe santé comment sou bien te pona nini ndeko na pesa monga libala alabaki mbongo na libala na pesa ekokende ngwaza ko kimanga na mwasi te or ngai papa Fisto ya esaki ngai fiona akimena mwana na zemi po alinga za mukanda na mona ki ngo normal na koma mona ki ngo normal que ba filme ya poto bazaka ndengo wana ana mukanda te ana foyer soka zimu ta na doki soka yusema kimi pas déclarer allez pour son mukanda nzoka kimaki kimona mes oyo ngamo na mona ki papa Fisto na banda ko sala ba prière ti lelo et comment ki amoso garçon na bengi na so alanga na ye mais makama mwasta mbali te shooter la seke no antuke o simba te ma osala ko la bondela ngana so boya papa Fiston beta liso na ngai pona openie ba fi o ba na foyer ba fi a foyer ba ya basi a foyer o na foyer yebela vision komitika pa mateo ndeko wana asana mukanda ngaso na so na foyer na sa 300 na foyer a 400 na foyer na linga nga tonton na mukanda na Londres a kopianga doki tonton na mukanda na France a kopianga doki tonton na mukanda na Belgique a kopianga doki keba ya ndoki auti Hollande ayeko zo mutu na Belgique pali yaye bandoki bino bona ba fia batu na ute ko lobango akaba ndoki te na ba tonton oyo ba tonton bana poto ya tango bakoko batata poto comme bakoko ya poto basi nyoso bayeba bango na poto ki ba bon shooter o basenga ba pondu no matanga okomi oyo comment so akefeti akena masache na ye mama ngalinga pondu ma deblo ni bona pas débloté selanga mo deblo ma bokal nga mukia comme ça comme na ndaku na zambika fufu na le aliko bala te basi bakima yi okomona ndeko wana na nyama batu baye nyama tolo ba nyuka batu ya sika ba fi wa sika ba ebite ba mo tonto moko boye ba kena kamingi na foyer ya boye be la vision panza émission oyo ba fi ya foyer so mo tonto mo na libanda aso ya kolanda yo akosaka yo na ba sandwich na bloka mike ba provision ya lokuta yebela ye yebisa yebosa test
ya sida za nango to za nango to pekisi yote po o ba visa ba to ngambali ba o ba ya kana tete yebela ka vision est-ce que komi to solara pembe papa fiston te ya bandeko ya foyer bilinga lingate sinon te mabe kokota o to lobaki te to lobi tala émission lelo isuki awa na lobaka chaque fois ya ce que to beti li solo et que li solo oyo intéressé au temps partager peut-être et ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala est-ce que komi c'est que bien. Merci na Michael Josh sponsor ya émission oyo puis ya chaîne oyo. Merci na la confiance avec Kosala. Merci na Ndeko José Kiala. Merci na Genesis Hotel ya bio na Kinshasa. Merci na Mama Charlotte Kaputu, partenaire na biso. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur de l'émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Claudine Larize Pelende, la fille à papa, on a script ya émission Oyo. Nous sommes sous la coordination, il y a Mamari Naoumbi Laris Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage. La femme à la compression. Est-ce que commis, c'est que bien, tout que na onde ngwana. Mbote na bino ba na Mada City. Tika to fan sabana Mada City ça la bien. Mbote na yo teonga ndu chilamwi na l'idée. Na Mada City na Cape Town dire la moko. Et ça li bongo teonga ndu je confirme. Mi José, restaurant Mi José, bande retour à Pérou, tout que na collé na restaurant Mi José. Vous comprenez? Il y a commandant Guilain, l'aide du chef toujours présent. Voilà. Mbotena yo, moi si y a 1m90. Voilà, pour ne pas dire 1m90. Charoufa, moi si on a l'équipe basse na mi bal na mbongo na Pérou. À Cape Town, combien c'est que bien. Voilà. Feza, Judith, Mbotena yo, et ça ndengwa, tout que na ndengwa na. C'est comme ça qu'on a combo ça la kito ko trop. Voilà. Batanga wala lokolega pa mandengo wana Amelia Mpunga mwasi ya boya mbindo mbote na yo na bosanite Nathalie Mitonga Wanga na Mada City mwasi ya pembe akotaka ngungite yena Melanie mbote na bino vous comprendre wala tukina na ondengo wana voilà mbote na bino tuba tu ya Cape Town to lingi bino ya trop lobby tout ça bino na Mada City na Cape Town vous comprendre tout ça na Cape Town lobby pour na to solo là to beta ma solo ba émission spéciale na Long Street ba na Mada City mbote na bino voilà portez-vous bien santé de faire à tous chap chap et chara Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga bino loko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boye elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique pour ce moment ngona oyo net t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena ti na polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien à moins cher tala yo que ça ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba que chercher na Michael Josh primo ko abordable maman na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyonso tout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour na Michael Josh so bien côté na cité yo benga le Michael Josh so na ngwa so za ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na Mechentel na Mechentel coutuyentel papa eza griffe papa ya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu. Little People Shop chez Mama Charlotte Kaputu, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa
de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yonde makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyonso yango. Ba Samuel, ba Chuchu, yango yo. Afrika, la tsabana. Oyine to butaka. Elengi tala ba fest. Bana, mwana bimi na fête. Batu ba ko banga. Soko lingo somba biloko yo. Omonike. Olingo sepelisa mwana na yo. Ko déplacer na yo te. Okotika na internet. Okomona adresse na biso. Yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud. Dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma, pilote, commercial to militaire. Avantage yango yo obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte ako guide bino ndenge nini mwana na yo ako sala classe ya pilotage. Alors avantage nyonso hébergement minerval olingi mwana na yo ayeba kobongisa ba moteur ba avion benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini?
Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, moi nanoya koyekola kopusa avion militaire peu commercial, hélicoptère militaire peu commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bon yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumisa Yondengenini. Merci pour l'opportunité, maman.